Mbote o mabota mabino boza ebeli bozolanda biso na magazine chrétienne Alingala topesi bino lisusu merci pour la confiance que bozo sala biso. Lelo tozo fongola na manaka oyo. Église de Mangembo Assemblée ya Mwanda na mokambi na yango révérend Deboul Kanku babengisi bana nyonso ya Congo central na milulu ya traversée 2023 oyo babengi nuit de croisement na ngonga ya 20h na avenue Régie des eaux numéro 20 quartier Océan na ville ya Mwanda boyei malamu. Réveillon 2023 na Mangembo Mimosa Pasteur Matulu yeye abengisi bandeko nyonso ya ngalema na milulu yango bolanda ndenge alobi. Pasteur Matulu yeye ya Église Mangembo Assemblée ya Mimosa yepe alobi na tina ya traversée 2023 na boye apesi programme ndenge nini ekoleka na butu ya samedi 31 décembre bolanda na micro ya Patrick Madeka. Tozo banda réveillon na biso na 20h30 et tu auras différentes activités. Il y aura les codis. On va quelque chose pour faire voir aux parents ce que l'église peut faire Katinabango. Et il y aura aussi la jeunesse à comprendre un temps dans la musique et puis pour quelques pièces de théâtre. Et ça c'est la première partie. Et la deuxième partie, vous allez un moment à parole et à prière. Aussi le sango, la louange, paix, adoration. Tout bandit année dans sa présence, ce qui est un bon signe. Zambalobi, les premières choses lui appartiennent. Et comme les tout premiers jours de l'année, de l'équipe de la présence en Zambé, c'est que Maramegossi l'a bien. Et voilà pourquoi, par rapport à la prière au Torosala, à la fin, nous allons célébrer, adorer Dieu parce que nous chantons la victoire avant la guerre. Donc je vous invite vous tous, Bana Mimosa, Bana Brikin, Bana Mboudi, et pourquoi pas Bana Yangaliema, disons, Kitambo, de venir se joindre à nous. Nous allons dans Avenue Tourisme, numéro 25. Juste en face, il y a Pont Carrière Ledia. Bana Yangaliema, traversée 2023 na Mangembo Mimosa ekoinda pona yango ndeza butu ya mapamboli moto azanga te po 2023 na yo eko dépendre na lolenge yo kopusana na liboso ya tata Nzambe oya sali yongolu ya kosilisa mbula 2022 kitoko penza pe koleka. Pasteur Jean Bosco Kindomba alobi na tina ya magazine chrétienne ya Lingala kasi akumisi pe moko ya balangue nationale na biso bolanda na micro ya Francis Matondo. Pasteur Jean Bosco Kindomba ya Église sans précieux alobi na tina ya magazine chrétien en Lingala na tina na yango toyokaye. Oyebi tanga na bongoli motema na Lingala. Bible na ngai liboso mama asombela kinga ezaki wizaïr. Wow. Et puis yangwana même na losambo na ngai soki na koti na Lingala même so na zotea il y a des mots que je comprends très bien na Lingala que na français pour eza monoko oyo ngai na pisaki bombo na ngai pa na nkolo et na kosenga bandeko. C'est vrai que le bac français mais to la na magazine oyo na vers pâturage télévision ya ndeko na biso pe moninga pe mwana avec Espérance Mbakadi tokoka kolanda yango un magazine oyo ekozala malamu mingi po ekolendisa ekotonga bomo ina biso. Bible lobi na biso soki bana Nzambe bakutani fo ba se édifier ko édifier lingi kotonga. Et je crois que au travers na télévision toko landa yango na YouTube pe na vers pâturage pour etonga bomo ina biso. Donc na encourager bao nyonso baza ya Kristo na kati ya engumbo ya Kinshasa pe na libanda na nzinga bipai nyonso koki kozala na câble na vers pâturage okoki kolanda magazine Alingala.
ndeko pasteur ndeko chantre pe bato nyonso basalaka œuvre ya générosité. Magazine chrétien na lingala eza wana pona kolobela bino na télévision pe na ba réseaux sociaux na tina na yango boyamba ye maboko polele po na magazine chrétien en lingala yango ezosala mosala na ndenge penza elongo bani tika nzambe apambola bino. Réveillon 2023, Pasteur Lems Emmanuel Landa ya Centre Évangélique Oreb a bengisi bana nyonso ya bandal pona milulu yango bolanda ndenge alobi. Réveillon 2023 na Centre Évangélique Oreb kuna Pasteur Lems Emmanuel Landa aza ko bengisa bandeko nyonso oyo bazwami na bandalungwa pe bisika nyonso baya na programme oyo ya traversé pour calendrier spirituel ya année 2023 et kopesama na butu yango. Bolanda Pasteur Lems ndenge alobi. Alors bana na nzambe nazo d'abord kopesa bino matondo pona bozalaki na biso pendant Exodus 25 jours na losambo ezalaki terrible. Nzamba lobeli biso na nzela masakoli na nzela liloba na ye na nzela adoration na nzela louange. Alors topemi semaine oyo tozana répondre na ndaku pona biso nyonso tokutana awa le 31 décembre à partir ya 22h. Kimbo nzambe ozalawa donc ezali kolo kitana se toyeba te to ça la différence entre bon nzambe na bomoto mais nazo ni manzamba opambola moto moko yaka na likambo na yo yaka kotonda nzambe pona année 2022 et puis yaka ko consacrer année 2023 na maboko nzambe eza ba moment de prière wana nzamba loba na biso makambo salema na 2023 na 2024 na 2025 yaka pe pozo calendrier ndenge nini makambo salema pour que vous avez déjà avisé et pour na o entamer année na ona nkembo nyonso ngaya wana za pona bino Pasteur Lems nazo pambola bino ska bozali pe nazo zela bino le 31 na Centre Évangélique Oreb koya mo côté zamba pambola o. Église Centre Évangélique Oreb eza kozela biso nyonso na milulu ya traversée 2023 na commune ya Bandalungwa avenue Mbavu numéro 88 na quartier Makelele boyei malamu na kombo na Yesu. Ba programme na église porte d'ici et les kaka ndenge nini bolanda prophète Joël Francis Tatou ndenge alobi. Prophète Joël Francis Tatou ya église porte des cieux a lobby na tina ya ba programme ndenge elekaka kuna na ba kilt na bango pe abakisi lisusu à part prophétie mateya ya kafu pe elekaka kuna bolanda ndenge ya lobby. OK, n'apport des cieux tous en culte à mardi à la récolte de l'esprit du réveil, c'est notre culte d'enseignement. N'apport des cieux ba oba kansa tous à la ra on a pona rosakola na ba miracle eza soloté n'apport des cieux tous une église biblique. Tu peux sa place ma casse d'enseignement parole notre culte notre enseigner mardi ils allaient enseignement vendredi ils allaient culte à prière puis dimanche ils allaient prophétique sang des culte et à gloire tous allaient en haut de 7h30 à 10h30 en tout cas vous allez bienvenue na porte des cieux kota na musique eza mabete ko la nape ba télévision na biso eza mabete mais ko yape ko vanda na kiti ko landa ils allaient peu moins différent et en gros vous allez bienvenue na porte des cieux mardi vendredi et dimanche. Église Porte du Ciel et zomi na commune ya limité 10e rue na quartier industriel Boya et Belé pon Zambe aza kozela bino. Agence Amour Plus eye pona ba couverture ya ba manifestation na bino nyonso. Boyo kanenge responsable na yango alobi. Agence Amour Plus a tient à disposition la biso bas service lokola protocole sécurité service traiteur pe misusu pona kosunga pe ko assurer ba manifestation lokola conférence séminaire deuil mariage pe makambo ebele natina na yango responsable ya agence Amour Plus ye alobi boye. Agence Amour Plus ezali agence nini? Agence Amour Plus ezali agence moko ou ezali ko sunga bino nyonso ba congolais nyonso na ba événement pe ba manifestation na bino nyonso. Soko za na événement moko za na manifestation lokola fête ko bongisa conférence, ezala uzana matanga, ezala uzana activité nini ezala politique, ezala ba activité na l'église. Benga biso ko exister te agence Amour to ko sa elo musala kitoko penza, malamu penza. Na mbongo ya mukie muselo musala kitoko makasi kokabulaka ba invitation toza na protocole VIP toza na sécurité to pesa ba formation toza na yambi to yambaka bato na ndenge moko penza o ezaba bisika mingi te toza na lolenge moko ko yambela bato epesa na bato esengo ezala bato ngo bazali ya catégorie nini donc bobenga biso
mpona agence amour ndenge na tikolo boko sepela na bamisala nyonso topesaka batu tokosala bino makambo yango mosala yango ndenge sengeli mpona bozwa biso bokozwa biso na numero na 097 036 16 15 wana nde numero na biso ya WhatsApp to bokoki mpe kobenga biso na 081 20 69 293 matondo mingi. Ndeko, pour la réussite ya ba activité na yo, benga agence plus et bongo bango bakosale la yo mosala kitoko. Yesu aza mokonzi pe mobikisi na biso elinkolo bake magazine chrétienne alingala ekomi na suka kasi totanga na Bible. Matondi mingi bisika nyonso oyo ezwaki bino kolanda magazine chrétien na lingala. Merci na confiance bozo continuer kosala biso et puis tozo continuer kaka koyebisa bino ke bo continuer kolanda biso na MCL TV parce que kuna nde bokozo ba notification e kotalisa bino makambo nini oyo eza koleka na kati ya magazine chrétien na lingala. Surtout bo aimer et puis bo s'abonner. Merci beaucoup to suki a pona mokona lelo mais to pesi bino bye bye.